ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe. Congo Millennium, une église au milieu du village. Merci fidèles internautes de Congo Millennium.com, c'est votre émission qui est une réalité. Aujourd'hui, qui est une réalité, Tokiti les sous na terrain, na district Yanchangu, précisément na commune Yamasina, devant l'hôpital ya Mutombo Dikembe. Je vous rassure, Kinshasa c'est à Kopela. Phénomène ya Boussobe, comment ça na Kinshasa? Na Kinshasa, ya bakomi ko enlever bana basi na Masina. Liboso ya terrasse ya munene oyo basala ya hôpital ya Mutombo Dikembe oyo kota canalisation oyo kena tikinga sena suka mususu kota mupanzi ya njili bana kaka ya Kongo toyebite baza ba sheke baza ba kuluna baza ba miyibi bakota na se ya terrasse wana basala mokili na bango mobimba kuna bakoma ko enlever bana basi bakota na bango na terrasse. Ceux qui bayibi yo ozala mama, ozala jeune fille, ozala mwana muke, ceux qui ba condition na terrasse wana auquel libela et plus ou moins 20 personnes si ba continue na terrasse wana ya bana basi ba mona na kate, mais jusque là l'État congolais est indifférent na événement. Je vous laisse suivre cette image qui nous propose Teddy Moussoumbi, mais je dois avant tout vous signaler cette émission est dédiée à celui qu'on appelle le gouverneur de l'Irlande, Julien Bunchana. Tous les cas. Toza na commune nini? Toza na commune ya Masina. Makamuni nezoleka awa na commune ya Masina. Bon, awa ezalaki banda mokolo ya mardi na 18h. Fille moko azali ko katisa po azwa transport. Toza juste na liboso ya Mutombo, na hôpital ya Mutombo. Hôpital Mutombo. Fille alinga ya ko katisa akomi awa garçon moko apoigné akoyi na terrasse. Baya ya moko bayambi awa bakotine na kati. Bayambi wapi bazalaki wapi? Bon, mutu moko azalaki pembeni apoigné mwana mwasi akoyi ici na kati ya terrasse. Na kati ya terrasse baya bazalaki ba récupérer bakotine na kati. Donc problème situation zo lekawa banda mardi na butu ti lelo toza jeudi mwana mwasi abimite. Donc situation toza nango awa vraiment zo lekela biso makasi. Bato bakimi na mwana mwasi bakote na terrasse bande kone ya famille ba cheke bakulu na to banani. Bon bazaka bakulu na bato esprit mabe. Bato esprit mabe. Donc tolo baka ndengo na bato esprit mabe. Donc mwana mwasi aza na kati ti lelo nazo ebate akolia nini ti lelo tozo ebate. Est-ce que papa nini oza ngwa bakisa? Donc eloko nazo bakisa ezali boye. Donc problème ezali wana ndenge bakendaki na mwana mwasi. Bakene wa bake bakotine na terrasse bakei na ye. Donc terrasse eza mulai. Kuna eza na ba nzela mususu na kati kuna eyebani te. Il fallait bato bakota na kati net la police. Po bango balobaka ke tozokengela population na biloko na ye. Mais kokengela yango moment yango yo tozomona ta eloko moko te. Donc jusqu'à présent famille baza na souci biso nyonso population ndenge totelemi awa c'est que toza na souci ya mwana mwasi ata mutu ko peta koti balanda ye eloko te. Donc tozoya kaka boye mutu civil akokota maboko pamba apusani quelque part azongi ye pe azobanga mais ba policier baza na minduki na banini soki ezali likambo ya kosenga pesa 200 pesa 100 francs wana ezambango mais na
moment oyo donc esalemidi ndekolika mine ezoleka bon père koto toza na insécurité wapi donc koto pourquoi na prince wapi awa na masina na prince mobi na prince pena bana terrasse babandi bakota na prince etake basoda baza wapi babandi bakoti wapi bakoti na kati ya terrasse ozomona mosala bango babendaka bato bakota badanser donc bandako na bango ekoma esi kuna akati bazozwa mibali na basi to basi kaka na mibali na basi donc baza na se kuna bakota so basala epaka bakobima kuna na kinga sana donc ape ato wana sécurité faut lequel so solution mwana mwasi wana depuis bakotisi na terrasse asali combien de jours 2 jours déjà on est 3e jour est-ce que la police bayebi mambo ezoleka wa la police basivi bazokota na terrasse po baketala bapolisier bazoboya baboya kota sko nini oloba na bakonza mboka donc conseil na pesa bakonza mboka na biso baluka soka solution po boye eza bien te balongolaka badala wi olobi ndeko balongolaka badala balongola nini badala po basala nini anini basheke wana vraiment bazwa lisusu moyen ya kanga lisusu bato te papa na ngai makambo nini ezoleka na masina papa ça fait 3 jours banda bazwa ça fait 3 jours banda bakanga mwana biso ya mwasi bakenda na ye na seti lelo azomona te na se kuna badal donc tolembi na se ya terrasse tolembi papa na nga makambo tolembi na eza bo balongola mifinuka badalo bakende nango papa ti bakenda ye bake koviole bake koboma to bake kosala bake koviole ye basima babomi ye tolembi makambo papa na ngai azalaki na problème na batakulu na wana azali na problème te azalaki mwana ndako ebandaki ndenge nini po akoma kuna toyebi te autaki classe azoleka babendi ye bakoti kuna na kati est-ce que depuis makambo esalemaki si boinformaki la police eyebi me bazokota se bazobanga siko population selo bino solution eza nini solution ezali balongola mifinuka badele na bakende nango bakende po tolembi ozomona teke bana basi bokomi na insécurité na masina makasi papa nanga tolembi tina pascal babomaki mwana moke kuna soki ya ansa babomaki mwana ansa kuna na pascal baviole bakwaki babomi mwana combien ya ansa na pascal kuna bakotisi epeka na terrasse papa nino oloba na bakonza mboka batele biso makambo mpo tolembi tozoloba lokwa tozoloba te mbote mama yo atake mama moboti mwana mwasi ezolobelo nini nde bakomo viole bana basi na baterrasse papa esalanga mpasi makasi moye te tokomi na insécurité makasi tango mpo totina ata bana mitina na kutu eza te makambo eza danger makasi ata te na bibi atomanaka ya kobanga kaka ndamona ndo bakanga bakotaka mpe na kati to moye eza te balongolanga badalo depuis bakotisi mwana wana mwasi esali mikolo boni lelo so 3e jour yango lelo siko selo oyo ozomona nini esengeli population asala alongolanga badalo totikaka bolele mpo tozala insécurité makasi ngai nangi nabakisa bato na mboka ebele oyo bato ba science occulte oyo bapastere makambo yango ezosalama awa bapastere mingi oyo bazosambela na Kinshasa kobondela bato baeskro bakoki koya te mpo batala mpe makambo baya kobondela awa mpe nangi nasenga mpo na gouvernement nangi nasenga mpe mpo na gouvernement nangi nasenga mpo na gouvernement azongisa opération ya liko natuni ya Andre Kimbuta azomona nini aza gouverneur ya mboka ye nde gouverneur ye nde moto afandi na kiti ya kibokozi azodirige Kinshasa azodirige pa capital alobi nini bapeuple bazosila na kokufa kaka boni bazobomela biso basi likolo ya babiloko bachinois oyo baye kotya oyo balongola babiloko nyonso badaru wana tokoli yango opération likofi ezonga makambo ezoleka na masina makambo ezoleka selon bano bazosala bacrime awa na baterrasse oyo bazobomaka bato tro na kingasani kuna balevaki mwana ya 11 ans mwana wana eta na ye ya minute eza mpe bien te après 3 jours après 2 jours baya koaleve susufi ya 16 ans ti sikoyo nano abimi te oyo 3e jour donc makambo tosenga awa papa Kanyama azonga awa toza na posa ya papa Kanyama azonga asala mosala na ye nde esalamaka bon point depuis mwana mwasi anga keseli combien de temps olobi depuis akeseli combien de temps 3 jours est-ce que nanu babimisi ye te nanu babimisi ye te policier kosala enquête aza te bapolisier bango bazobanga yango tosenga na papa Kanyama ye moko azonga asala mosala na ye so okiti na se wana okomona bakomi mboka ya pasi so okiti ofilme wana terasi bakomi mbonga ya pasi okokita tanga nakitela filme
balongola babeton na bango bayebisana bachinois nyonso balongola biloko basali deja monde mobimba oyo eza monde po batika ndenge eza boye nyonso te report etika bachinois balongola biloko na bango eko tokuti yo mpe na masina makambo ezoleka papa ngai na mwana makina makambo oyo ebandi événement ebandi depuis lundi événement ebandi depuis na quartier 3 mais lelo ekomi na mutombo awa makambo oyo ekomi kolekela biso mingi yango elo toza kolinga boye toza kolela na putu mais na putu bato mutu baza intervention na bango biso oyo toza na posa terra mpe oyo etikala polele soki bino bapeuple soki bino basoda boboyi soki leta aboyi biso moko bakongole tokolongola biloko oyo tokobuka yango toza na bamarto toza na bababendela bandaku toza kobuka biloko oyo epuis etikala polele po makambo oyo nyote sila na mbula ezala luboye bongo na elanga ekozala ndenge nini bongo aza na yango wana papa na ndenge toza awa tomoni yango ekomi tro se tro tolobi mpe mingi tolembi kobana koloba oka bakuluna mais oyo sikoyo bakomi koleve bato awawa baza bakuluna oyo baza bafazer bolandela bango boyeba baza wapi mpo batongi bandako nde kuna na se batongi bandako na se ya bacarnivo baza mpena kovivre kuna lokwa na mondi mosusu bazoboma bato bazoviole bazoyiba bambongo bazokota nango leta zwa solution mpona ngai na oyo osali zwa solution toboyi ke yo oyo obengela biso makelele oyo tobomaki mutu awa soki biso tokangi mutu oyo azosala makambo tokomi yo oyo emonango bien tosali na oyo moko sala mosala na yo anordre bukela biso eloko oyo toza na posa longola eloko oyo ye badestination ya bato oyo biso toza na solution te mama ana akotaki ti sikoyo asongi te aza na age nini mama ana mwana oyo balevaki aza na age ya 16 ans baleve ya koti bayesu koleve ya mibale isusu mwana classe aza na age ya 9 ans bayo leve susu mama saki bakati esaki bakoti nango mama ana kiti alandi bango polisi moko alandi mama ana na nsima depuis mama akenda akendaki banda lobi lelo akenda lobi abima te azobima te akoti libala kuna to likambo nini bakangi eti bazozongisa bato te soki bakoti kuna okozonga isusu te eza mondi mosusu. Merci beaucoup, vous avez suivi les images qu'il nous a proposées Teddy Moussoumbi Messier Zalo. C'est triste, Kotala en plein capital. La police congolaise, Asako Lembana, Kokanga, Miibi, Bacheke, Toba Bandi, Oyo Baso Kotisaka Batuna Terrassi na Komi na Masina. C'est triste. Imaginez-vous, un bon matin, maman na bina bimara kendaki kosala wenze. Et puis, à Koutani na bana mibali wana, Oyo Baso Tindikaka, Baso Sala Batindiki yo, au Sansolo Koi na kati ya terrasse. Bango babendi on a terrassé ba continuer libela ko kama na Kinshasa bato li basi la provision ya fufu ya masango na loso bato bazo sala provision ya basi on ne sait pas na kati ya terrasse wana combien de bana basi ba komi déjà na kati kuna combien bazui bazemi combien bazo botila na kati kuna et d'ailleurs vous avez suivi Dengue population lobby et comment monde à part. On vous a montré ces images non pas pour nous moquer le gouvernement dans la police mais juste pour vous montrer en combien la police, il y a RDC et précisément à Kinshasa, ça semble être irresponsable. Eux qui devaient protéger la population et leurs biens, comme Koleka, Namopanzi, il y a un objectif, c'est regrettable. Si vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention et si vous l'avez même, je veux dire grand merci à celui qu'on appelle Teddy Moussoumbi Messier Zalo qui était derrière la caméra. Oui, comme d'habitude, boucler une émission, ça perd des coucous. Parce que nous sommes sûrs, ça c'est vraiment un péché impardonnable. Là, je vais directement celui qu'on appelle le gouverneur de l'Irlande, Julien Bunchana. Oui, Pene Pene, Yamama Bijou, Kabwanda. Pourquoi ne pas saluer celui qu'on appelle le vieux Dezingo, le vieux Désiré Kengebele, les mannequins de l'Irlande. Oui, merci, lui on l'appelle des Bundesmen, le vieux Lynx Longelo, l'entrepreneur le plus valable. Merci, nous prenons fin, nous mettons fin plutôt à cette émission. Vous qui aimez comme le News, vous qui aimez votre émission qu'une réalité, prenons rendez-vous
à la prochaine émission. Bye bye. Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village.